mbote bande ko balandi ya de komo wapi to kutane na kaka ne de Sabino quelques minutes d'information et de information bo ki kuna ndeng bande ko na biso ya Kakenge to na Kakenge kuna na province ya Kasai na territoire ya Mweka lobby balalaki bien de chef Kalamba atombo kisuna na Kakenge bande ko balandi ya de komo wapi to kende malembe kuna epai wa bande ko opposition ba ko sangana na Genève candidature commune ya opposition akobimata bimate bande ko balandi to kende malembe bozoka bande ko dynamique opposition ko to balobi ke bande ko to ba ministre baza cité na makambu comme ba conseiller ya campagne Emmanuel Shadari basi la kolongo na ministère ba kende makambu na ba passe ba ko ça surtout les fonctions à la fois ne ba sur la mituka l'état ba policier l'état ba carburant l'état ezamabe bon na bongo ndenge ni ndécolaiser a ça no analyse et puis quelques informations on peut Sabino bon na bana ba kebinyo sou ndécolaiser mbote mbote na bino nyonso tu mbote na yo pe lokola Didier Kiku mbote na bandeko tu bakolanda biso na Kakenge toza kuna na Kasai epai wapi bandeko ko banda lobi wana baza malamu te balalite parce que eyindaki balobi chef Kalamba atombokaki lisusu masasi ebeti. L'on se demande ce qui manduki uti wapi. Et qu'est-ce qui se passe après liwaya kama na sapu lelo tokoyoka attention wana ezali kosale mais awana kisasa ekoloba mate biso musala awe ezaka ke candidat okotala bato balingi bapesa batu leçon RTNC Télé 50 du début à la fin ezande veste ya Ramazan ezalaki boy sapatu na ezalaki boy omoni tango akotaki omoni tango alalaki voilà problème biso to anango awa mais kuna bande ko toyoki c'est ça ka lobi wana ke non azo mettre en garde ba média ibani mais ba bandero laisser Matia wana Kinshasa partout avec le numéro na makambu nyonso ata mutu moko te akokitisa parce que bao bako sala bangone mtu bazana imperium balobaki na biso toko sala bon ngapera lobaki na bino ezalo kutete toko sala bon osho mona batu ozo bunda na mutu meyo bazi bakanjo singa na maboko moyo ninga na ezate me bako beta kayoka toko sala bon. La première au monde, campagne à un candidat, tous les membres du gouvernement, presque, bateau staff et à campagne. En commençant par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, une autre institution, bateau tout les membres et à staff et à campagne à candidat. Bande konanga toko chalo kolo wapi. Ça donne un dégoût. Ça décourage. Ce qui kongongo tozana ngo posa yango na habité. Le lobo yoki Union européenne va reconduire ba sanction. Parce que ba komona clarté balobi me mbokango biso tozalaka kaka na longueur d'avance na makambo amabe. Premier ministre yendem oyo soki ozaka ministre à transport yonde chargé à transport ya candidat. Ce qui est makambo à sécurité, il est chargé bande konangai. Mais pendant ce temps, batu bako kufa na Kakenge, batu bako kufa na Kalemi, batu bako kufa na Beni, bande konangai. Politique ango basala kango pona nini? Eza pona bato ete. Ça nous fait mal. Yango bande konangai soki nazalaka na possibilité ya kozwa billet nakokaki kokita na Genève kokende nanu kotala batata oyo bakosalaka makambo aboye pona candidature commune kokutana nanu na bango ensemble essayer de leur parler mais comme nous sommes limités par rapport aux moyens. Ouais. Ce qui va autoriser, parce qu'on a totalisé 6 mois
Oh, bah, ça répond à la liberté provisoire. Maintenant, là, je peux sortir. Mais ce qui n'a pas de billet, il y a qu'aucun de Genève, je pouvais descendre à Genève. Nalinga qui n'a quitté Genève. Total ananu batata kotuna baonka kamwa mutuna moko. Bozo lukanini na ba Congolais. Candidature commune et kangami na nini. Est-ce que boko talaka pasi ya batu ou bien boko salaka ba aventure na bango? Je pouvais descendre. Là où bango nyonso tu bako sanga. Bao bayaka na Congo te bazawan. Bao bazana Congo bako zalawan. Tome kananu ko discuter na bango. Bande konanga. Je me rappelle na Sun City. Ba politiciens ba bandi ba manœuvre. Ce sont les journalistes de ba pusaka bango ba kende ko négocier. Balamukaka balobi on va tendre le micro à personne. Tiboko kende bo solo la boyokan. C'est l'histoire. Mais il y a biso tala ba tournir. Ah ouais, zaka, Mboujima yeko tombé. Mboujima yeko tombé. Retour triomphal. Mais lui de peste, je pose aussi la question. Bombe oyo, ba annoncer bino ke ba ko beta bombe. Na bastion. Mutokolo banaye parce que ba Congolais bango moko bazali pe ko encourager makambo. Tozo kende kozwa francs. Tozo kende kozwa 2000 francs. OK. OK, mais quand même comme ici mutuana plus populaire parce qu'à côté là que bayambinga imakasi tale tuluku ya bat. Parce que yoranda ki 1000 francs. Quelle que soit la raison qu'on pèse. Le peuple ce qui apprendre ko sécher na activité ya bato ya monike bako kamba malamu te bako sala malamu te na za d'accord na bangote. C'est le jour que le Congo sera sauvé. O makambo yake tozo kende kaka ndengwana webi tozana bangote te. Awa na Kisasa okokuta ba jeune kaka bangwana koyemba. Na sima na ngoma tolo après ba totali sakibino après meeting. Mutongo kozwa mbongo ekosilisa yepa ses wapi. La meilleure façon d'aider un peuple, c'est de le mettre dans les conditions ya que muto akoti ko sala musala akoti ko lia na muto kinaye. Apprends-moi à pêcher. Je mangerai toute ma vie au lieu de me donner un poisson. Tozawa na bande konanga, moi j'ai fait ma part. Mutu na mutu asa la part na ye. Quand les gens meurent au Kasaï, na kakengi. Mais awa izaka ke candidat na biso akokita kuna. Tout le monde sera là. Tous les membres du gouvernement wa kozalawa. La première au monde. Bazotali sabino ke toko zwa misolo na bino. Boko sala na ngoboui. Et ce peuple là bazawapi. Ce qui le bina ye akolobana yoke. Yo kanisi yonde ko changer mboka. Bamoni mutu ayibi atonja lobi. Ah vie wana yebelia. Soit oh vie wana omoni. Au moins yé atonji na mboka. Atonji libanda te. Donc vous favorisez que il faut baibaka pour que batongaka. Ça nous fait mal et ça nous fait souffrir parce que ezalokola ozaliko bunda na peuple moko qui ne comprend rien. Yangonga na lobaki na bango aw partout koleka ndeko Basile partout koleka Zakari na lobaki na bango j'ai été menacé pour na makambo mituna wana boko tunanga j'ai été menacé. Mutuna mutu aza responsable batumi bale wana boko tanga baza ba journaliste lokola ngato bazalaki ba journaliste mais baza na Kisasa te. Bino moko botuna kabango lié ya koya ko sambisa kanga ngabo monanga na mandat mutu te. Je n'ai travaillé avec personne. Na kenda pe na bureau ya mutu moko te. Bokende ko sambisa bango moko. Botuna bango mituna bango moko. Mbote na bande ko tout bazana kime dans le Olomami.
bandeko tu bazana Lubumbashi, bandeko tu bazana Lukanga Batuishone, bino bandeko nanga bozana Kinkonja, mbote na bandeko nanga bazana Kondo Chumbe, tozakuna na Sankuru. Nako pesa mbote na bandeko bazana Lusambo, mbote na bandeko na bazana Masisi, bino bandeko bozana Sake, esika wapi batake kota kilobi avant-hier. Tozakabo, insécurité, insécurité, insécurité. Mais ils s'en foutent de tout. Biso tozo kene ko sala boy. Boko mona makamto ko sala bin. Boko sala biso na nenga normal ou bien boko sala biso na nenga ya que bozali ko floué. Tala makamu nenga ezali bande kunanga. On fait tout pour que batu batanga te, batu ba fongwa mate, comme ça bazo possibilité à manipuler ba. C'est compliqué. Bande konabiso ya opposition. Na minute oy. Biso tokozwaka possibilité te ya kozala associé na o boko salaka ni de près ni de loin. Boko salaka makambu na bino ndenge boko salaka yango. Ngai tambwe si j'avais les billets, je pouvais faire un aller-retour à Genève. Na lobela bino quand même moi likambu moko. Na expliquer bino onga na komona. Ngana candidat président parce que nazwa ki $100,000 te. Ce qui nazwa kango mbele naza kati na bino. Et puis na lingaki moko na changer donne. Mbon. Oko sande. L'argent répond à tout, sauf à la vie. Toko sandeni. Yango bande konanga, toko belelaka chaque jour. Toko lobaka chaque jour. Toko yebisaka batu parce que notre pays retiendra qu'à une certaine période, ezaki na mutu moko azalaka kocha makelele. Moko incompris par bande konaye. Moko méprisé ou injurié. Mais je m'acquitterai toujours par rapport à devoir et à conscience. Le pays est en danger. La menace qui pèse sur notre pays est plus vaste que nos ambitions. D'où est Kosenga ba politicien bazala na maturité en notre politique. Bayeba, quels sont les enjeux? Les enjeux. Est-ce que Zakaka y a organisé ba élection? Est-ce que Zaya a liquidé Congo? Est-ce que Zaya a révisé la constitution? À vous de répondre à toutes ces questions. Bande Konanga y a opposition. Théâtre de chez nous, ba Congolais ba konyo kwama pe balembi. Na suki si wana pona lelo parce que j'ai un peu mal. Tangu na koloba parce que nazo mituna même na désert ango Jean-Baptiste abelelaka batu bayoka kaye. Mais apparemment les ana bande kona biso qui ont décidé de ne pas écouter. Qui que ce soit. Les lois cause à la Sony, ceux qui ont bobenga tindakala a gagné bino na peti. Na lobibo. Et cause à la Sony, bino ba baleine, bino ba requin, oyo bo taxa ki loko ndakala a gagné bino na peti. Didier. Docteur Mugijo et la famille Mavimpi ont la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances la mort de leur père, oncle, frère et grand-père Thomas Zola Mavimpi, bivouac pour les intimes. Décédé le 2 novembre 2018 de suite d'une courte maladie en Ngalema Center. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. La levée du corps interviendra le mercredi 7 novembre 2018 à la morgue de la clinique Ngalema à 8h.
La dépouille sera exposée à la foire internationale de Kinshasa, pavillon 22 de 9h à 14h. 14h, discours et témoignages de la famille. 14h15, dépôt de gerbes de fleurs. 15h juste, levée du corps pour le nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Docteur Mugijo et la famille Mavimpi ont la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances la mort de leur père, oncle, frère et grand-père Thomas Zola Mavimpi, bivouac pour les intimes. Décédé le 2 novembre 2018 de suite d'une courte maladie en Ngaliema Center. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. La levée du corps interviendra le mercredi 7 novembre 2018 à la morgue de la clinique Ngaliema à 8h. La dépouille sera exposée à la foire internationale de Kinshasa, pavillon 22 de 9h à 14h. 14h, discours et témoignages de la famille. 14h15, dépôt de gerbes de fleurs. 15h juste, levée du corps pour le nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Merci mingi bande ko balandi ate ko mo bolani bongo mona mboka ndeko les années asili ko ebisa bino ko lobela bino na susi na ye amoni yango biloko nyoso wana makambo ya kakenge makambo ya candidat commune opposition makambo sa bloka leta ayambi yango ndengni bosikulana lelo to zona no mwa muke mouvement bande ko meli bino nini. Merci na Didier Kikou, merci na ndeko Eliezer comme d'habitude toujours tongo nyonso tozala kabwe. Mais elo ngana osenga parce que na mouvement bandoki c'est na lobela nyoso lelo na olobela sko yemoko parce que ngana tikala koloba maloba na ngai mota contredire ngo azati Eliezer Tambwe otobenga ka mwana kolo lupango o babenga kilo a Congo ozomona kilo a Congo ça dit nenge a défendre ka intérêt ya peuple congolais nenge pe a défendre ka intérêt ya diaspora congolais. Eza la diaspora oa se retrouver na Koweït. Eza la oa se retrouver na Brazzaville. Eza la oyo auti Angola. O lelo tiba la zone de ko visiter bango na la qui sa président de la République. Mais bazo kufanza na Kamako. Lelo ndeko Eliezer akendaka poto pona teke JB azobeta Zénith. To we azobeta Zénith. To wazeko azobeta Olympia. To Kofi azobeta Olympia te. To ferry, to fali pour pâté. Na ebike na ben terrain nyoso oye etala ka Congo, ndeko Eliezer a toujours présent. Boyoki que non depuis Abima prison, pona kolongo la liberté provisoire wana. Ndenge akokisi 6 mois. Na sa fier, na maman ko benga parti à Angleterre, moko benga na Autriche. Abi to komi wapi? Olinga. Olinga ngote il faut oyo kango ezandenge nini ezana bato mususu abeti kara moaka fait des comptes à tuni lelo ngo de Eliezer alobi nini to komi wa peza ebale veut dire quoi eza wanti océan fleuve ezana ngo ebale mais ça différent na océan ba journaliste bazana bango mais place de Eliezer azalaka eza lokola lokombe ndeko Eliezer azana posa azala na kati ya komona que non bayi politique o ya Congo place bazo sangana ye comme journaliste ça dit aboyi kozwa image ya TV5 image ya France 24 aboyi kosa critique ya bato mususu basala reportage nazana posa que ndeko Eliezer na ko atika na aéroport Anjil a vivre na Genève amona Moïse Katumbi Chapwe amona ndeko Félix amona professeur Matungulu, amona Martin Fayoul, amona bayi opposition au peuple congolais à Tcheli Motema, au Tobenga VK, ça dit Vital Kamerhe. Tout le monde a lelo image de Eliezer que non, à tout na moko mutuna parce que peuple congolais bazo dépendre na ye. Na mouvement ya bandoki attaque Epenge Fofana. C'est-à-dire, il y a koloba lelo, yango wana. Nazolinga na téléphone, na yoka keno, Epenge Fofana, ndeko Eliezer, tozo zelaye na poto. Depuis Aouta prison,
bino mo boya kotuna ye mituna prison yango okota ya ndenge nini prison yango dia pe ofandi eza ndenge nini sadi ndeko Eliezer eloko tozozela yango wana merci na bato nyonso balandaka biso merci na bato tu batia motema yango na tokomi wapi eza équipe merci na bato nyonso oyo basambelaka mpona biso merci na bamamelo oyo batia biso na losambo mpo tokomi wapi eza na badokter eza na bamamelo eza na bapaster oyo ya solo eya teke bapaster ya lokuta eza mpe na bayi oyo basimbaka bukoko oyo ya solo en tout cas merci napesi bato nyonso oyo bandimelaka biso na oyo bandimelaka biso te me batiaka elike ke un jour bakozonga na nzela merci na ndeko Eliezer merci na Didier Kiku merci na équipe oyo ya tokomi wapi tozozela kaka arrivé ya ndeko Eliezer na Genève. Merci mingi bateko balandi ya tokomi wapi kimi ya nzambe zakati mabote na bino biso na tokomi wapi tosenga kaka bomoko tosangana mpo kokona biso kende liboso botika malamu tokuteli mokolo malobi. Docteur Mugijo et la famille Mavimpi ont la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances la mort de leur père, oncle, frère et grand-père Thomas Zola Mavimpi, bivouac pour les intimes. Décédé le 2 novembre 2018 de suite d'une courte maladie en Ngalema Center. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. La levée du corps interviendra le mercredi 7 novembre 2018 à la morgue de la clinique Ngalema à 8h. La dépouille sera exposée à la foire internationale de Kinshasa, pavillon 22 de 9h à 14h. 14h, discours et témoignages de la famille. 14h15, dépôt de gerbes de fleurs. 15h juste, levée du corps pour le nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Docteur Mugijo et la famille Mavimpi ont la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances la mort de leur père, oncle, frère et grand-père Thomas Zola Mavimpi, bivouac pour les intimes. Décédé le 2 novembre 2018 de suite d'une courte maladie en Ngalema Center. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. La levée du corps interviendra le mercredi 7 novembre 2018 à la morgue de la clinique Ngalema à 8h. La dépouille sera exposée à la foire internationale de Kinshasa, pavillon 22 de 9h à 14h. 14h, discours et témoignages de la famille. 14h15, dépôt de gerbes de fleurs. 15h juste, levée du corps pour le nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part.